Papa na biso pichu na moni ton na tali mupandi koto na moni kombo. Na moni kombo za pembe na ebité kombo oyo eza nini expliquer na bana nzambe ko ba otala biso kombo o simi na maboko ngonga epusani ngonga koki déjà dans na moni kombo boy. Papa kobanga te. Kobanga te. Toye kokombola. Toye kokombola. Salite nyonso. Salite ba prédication nyonso, salite ba prédication nyonso lokuta. Ezante ke yozo ko sabana na nzambe na uti na wili na Israël mama. Wili ya Israël ezalaka te. Wili ya Israël ezalaka te. Obo soma una $5,000. Ko somba te. Mwana nzambe yokangai. Bato ke na ba cyber café, bato ke no salisa ba papier ba komi Israël. Bazu ba bambeli binongo na ba bidon. Babambeli binongo na milangi. Et ça péché, il répète-toi. Tout le monde a mon collègue Nabino, prophète de la nation, pasteur Denis Lesnenga, ça va popo mo bena TV o bananza me musu ba mi ko sepete pourquoi prophète Denis prophète de la nation mi ça va popo mo na ba TV bananza ba ba mo mo na ke tsomba otale ba ko mape monde ti mala le. Yango moni toye kokombo. Kokombo le prophète Denis. Na kokombo là. Na kokombo là. Il faut azonga makolo nzambe. Aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour Banapoto, Banamokili Momo, c'est Francis Moté Chando, garçon de luxe, vous s'abonnez toujours à Katalaga Nzinga TV, chaîne invitée, c'est chaîne actualité, vous s'abonnez, vous commentez, vous partagez, vous aimez, émission Beta Biloko DG Bandi, vous s'abonnez toujours à Katalaga Nzinga TV, chaîne invitée, c'est chaîne y a actualité, émission Nabiso à mon collègue Lelo, toujours sur la par rapport, il y a thème Nabiso, il y a qui t'a vendu, Nazanga Moroté, Nazana prophète Nabiso, mais avant la banane qu'on présentait, Tikana Van, sa maman la reine Nzinga Moulin, Vesedora, moi ça m'a cassé à Longa Bitumba, 2000 personnes, 3000 personnes, maman la reine Nzinga à Longa Bango di Baki, c'est laquelle il la japonaise Lenya Mukili Bimasu qui a pembe Okumbaka Bakoko, Tikana Van, sa maman Marie Kitoko, n'a pas ce bambo te persozali, beaucoup de respect na maman Marie Kitoko, n'a pas ce bambo te persozali, Tikana Van, sa maman Katokunga, la beauté des Atlantes, n'a pas ce bambo te persozali, Tikana Van, l'impérateur Antonio de Bundes, l'impérateur Azaka Moko na peso bambo te peso zali Tarzi King Nzambe à Versas c'est Kolo Versas ala tabagrif musute kaka Versas na peso bambo te peso zali na pesi mot na movie adosenga maître sengi kinga san toujours motomoko bien bikabaka ba YM autrement dit Yolande Mombele 4 fois maman au tali moi sokumi Nzambe quelle beauté quelle taille quelle fraîcheur Toza awana prophète Nabiso Pichu Zoka aza prophète oyo asalaka musana bien aza prophète oyo abongolisaka batumi thème belé to solane par rapport à thème Nabiso ya qui t'a vendu il y a église de Christ absolu. Merci beaucoup les grands caméramans Nabiso toko les prophètes Pichu Zoka to sola par rapport à thème oyo et salinga bien oyo kango ya qui t'a vendu ona linga lingi ko bageno nanya tekayo. Toza biso mokote toza déjà na prophète Nabiso na kati ya plateau ceux les grands caméramans na ko fungwela biso déjà toko tisa prophète Nabiso Pichu Zokapo et ça la bien. Merci beaucoup le grand caméraman car ndenge image qualité na qualité toujours na kati ya la Nzinga TV chaîne invitée c'est chaîne ya actualité. Bonjour prophète Pichu Zoka. Bonjour mon frère. Bonne santé. En tout cas, Nangolu et Nzambe. Santé bien. Nangolu, vraiment, tu vivre par la grâce. Oui, ce qui grâce à Nzambe, et ça passe. Oui, oui. Parce que tout temps, tu comme Nango, ce qui grâce à Nzambe, na kansa. Tu rebenga un peu basana Nzambe, ce qui te rebenga ma basana Nzambe, c'est à cause de grâce à Nzambe. Oui, oui. Et ça, Nango, il méritait, tu méritais un abisso en côté. Tu as vu que tu as le lendo, tu as posé Nzambe. Mais
nzambe nde yesu nda lokota biso. Oui, oui. Yesu azwa biso a lokota biso. Yango lelo tokoma basali naye. Ba misu bazalaki ba miyibi. Ba misu bazalaki ba ndumba. Oui, oui. Ba misu bazalaki ba ndoki. Mais yesu azwi biso a racheter biso. Alongoli biso na kindumba, alongoli biso na muyibi, alongoli biso na milangwa. Oui, oui. Yango tobengami basali na nzambe. Tobengami basali na nzambe. Soki tozobengama ba pasteur, ba prophète, ba docteur, ezaka kapar parmi les 5 ministères. Parmi les 5 ministères. Qu'on se glorifie en angote. Parce que biso tozaba na misala. Merci beaucoup, prophète Pituzoka. Bonjour, frère Nangai. Bonjour, papa Nangai. Osa bien? Bien, madame. Première question de Bisso Ezali, prophète, Yebsa Bisso, parcours Nayo, ou une église Nini, Papa Noé Molimo, Aza Nani, prophète Pituzoka. Nzamba Zolokumu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Parce que Nzamba permet de couper sa bisongonga. Oyo. Car c'est lui qui nous a donné le temps. Nalingara vraiment, Koloba vraiment, Tenatal Sandenge Nzamba permet de kotambo sa biso. Je n'aime pas beaucoup dire pour montrer comment est-ce que Dieu nous dirige, nous amène dans sa gloire. Papa Nangai ya Molimo, na kombo ya pasteur Tabazo Pambubenga. Le nom de mon père spirituel s'appelle Tabazo, le pasteur Tabazo. Vraiment, na kumisi Nzambe. Je rends grâce à Dieu. Parce que a permettre ngali susu. Parce qu'il a permis encore une fois de plus. Parce que wana nazalaka na matadi. Parce que de lors où j'étais, aussi loin que je me souvienne, j'étais à Matadi. Nzambe a permetaki. Dieu a permis. Tomekaki ko parcourir moi muke, totambola ki moi muke. Nous avons pu beaucoup parcourir. Mais wana vraiment eza vraiment lo komoko vraiment nazobetelango CTT. Je ne m'aimerais pas vraiment marteler sur cela. Nzambe eko permettre. Dieu aujourd'hui permet. Na eko kutana na mama na ngai. Je viens aujourd'hui de rencontrer ma mère. Maman Jenny. Maman Jenny. Oyo babengaka na kombo Elisabeth, les prophétesses. Voilà, on l'appelle aussi Elisabeth, la prophétesse. Oyo Nzamba utilisaka makasi na Isaïe 49. Que Dieu utilise beaucoup sur son alliance. Lelo oyo naza na église ya Christ absolu. Aujourd'hui, je suis dans l'église prophétique Christ absolu. Vraiment yango na kumisi Nzambe makasi. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu. Aza maman oyo vraiment oyo Nzamba benga. Vraiment c'est une dame, c'est une maman pour nous que Dieu, et nous savons c'est là que Dieu a appelé. Na kumisi Nzambe. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup, prophète Pituzoka. Wana boyoki parcours na ye ndinga lobi église auta ki na ndenge pe atangi kombo ya maman na PCP bambuti pesa zali. Prophète, première question na biso ezali, si je na biso mukulelo qui t'a vendu. Expliquez-nous ba na Nzambe bato ba la biso na kata la Rendinga TV, chaîne invité, chaîne actualité, qui t'a vendu elingi ko bani nani ateka, nalinga lingi ko bageno nani oyo ateka yo. Expliquez-nous biso bato ba la biso. Pourquoi Kakoponi thème ya qui t'a vendu? Merci vraiment mon frère. Ce qui n'a poni thème qui t'a vendu. Merci mon frère. Si aujourd'hui je prends ce thème qui t'a vendu. Nani atekayo. Qui t'a vendu? Nani atekayo. Qui t'a vendu? Pourquoi na koloba nani atekayo? Pourquoi je dirais qui t'a vendu? Parce que ezana batebele. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Bateka bango déjà. On les a vendus, ils ont été vendus. Ezana ba famille belé. Plusieurs familles bateka bango déjà. Ont été vendues. Abotama. Ils sont nés ou elles ont été nées. Ayeko kuta famille déjà tekama. Les familles déjà ont été vendues. Oebi. Vous savez. Photo kenena physiquement. Pour que nous allions, pour que nous prenions l'aspect physique. La spiritualité. Oui, oui. Nous entrons d'abord dans la spiritualité. Parce que spiritualité. Parce que la spiritualité. Yangonde bendaka physique. Elle appelle ce qui est le physique. Ce qui spirituellement est aussi simbaté. Si la spiritualité ne tient pas, même physiquement est aussi simbaté. Le physique aussi ne tiendra pas. Nous ouvrons notre Bible. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3.
bakotangela biso. Nous allons lire. Oko comprendre que Tu vas comprendre. thème oyo tozoloba kita vandi. Ce thème dont nous parlons, qui t'a vendu? Nani ateka yo? Qui t'a vendu? Mama ozana poto. Maman, tu es en Europe. Maman, papa ozana États-Unis. Maman, papa, tu te trouves aux États-Unis. Bozoyo kanga mokili mobimba. Vous m'entendez, le monde entier. Peut-être déjà bateka yo. Où tu es, peut-être qu'on t'a vendu. Lokola bateka yo. Puisque l'on t'a vendu, Ok na moka mikili ya poto. tu es allé dans ces pays, le pays européen. Osali 20 ans. Tu as fait plusieurs années, non 20 ans. Osali 10 ans. Tu as fait 10 ans. Mais rien ne marche dans ta vie. Mais eloko zo avancé, eloko zo simbate. Rien ne marche dans ta vie. Eloko zo simbate. Écoute-moi. Yokanga lelo. Maman yozola nanga. Maman, toi qui me suis maintenant. Mutu ateka yo. La personne qui t'a vendu, Lelo azo libéré yo. aujourd'hui, va te rendre libre. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Ka santé na yo. Ils ont vendu ta santé. Bateka mbongo na yo. Ils ont vendu ton finance. Bateka libala na yo. Ils ont vendu ton mariage. Oko remarqué. Tu remarqueras. Mutu abateka. La personne qui a été vendue. Nyosa kosale kosimbate. Tout ce qu'elle fera ne marchera pas. Ata koti libala. Même si elle entre dans le mariage. Libala wana. Ces mariages-là. Ekozalaka ya tamoko ya muke. Il sera seulement d'un petit moment. En fait, Pichu, nakati non dans koto bia libala, c'est que yango to mona batumusu basali 5 ans de mariage, batumusu basali 2 mois, 1 mois bakaboni ba moko. Oui, c'est un problème spirituel. Oui, c'est un problème spirituel. Faut aller dans la prière. Il faut que cela se suive ou se poursuive dans la prière. Soki alande na prière te. Si la prière n'intervient pas, Akokufa bongo. il ou elle mourra comme cela. Okomona mwana mobile. Tu verras un homme. Mwana mobile azokanisa kaka mwasi mutu atulaka. Un homme qui pense seulement que c'est la femme qui manque. Mobile pe atulaka. Oh. L'homme aussi, laisse-moi te dire qu'atulaka. Mobile pe atulaka. Na mobile pas Le tout là. mari aussi ou l'homme aussi peut manquer. Lokola bateka e. Comme il a été vendu, Azui mwasi atiki. il a laissé ses... Pa na e basi nyonso kaka baza mabe. Pour lui, toutes les femmes sont mauvaises. Basi nyonso kaka baza mabe. Toutes les femmes sont mauvaises. Nani na biso na sa mokili oyo. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, Mutu na mutu aza na ba erreur pe ba défaut na ye. toute personne a ses erreurs et ses défauts. Pe mbo mutu a se repentir. Pour que la personne se répande, Il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. il faut qu'il reçoive Christ comme Seigneur et Sauveur. Papa bateka libala na yo. Papa, on a vendu ton mariage. Yango na nyonso ezosimba te. Voilà pourquoi tout ce que tu fais les mariages, Ozwa mwasi na poto mabe. que tu prennes la femme en Europe, c'est toujours mal, ça ne va pas. Ozwa mwasi na Afrique mabe. C'est toujours mal, même en Afrique, ça ne va pas. Soki oluki nzambe te. Si tu ne cherches pas Dieu, ça Okokoma coureur de jupons. tu deviendras mouton à la narabasi. Coureur de jupons. Il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Maman ozoyokanga. Maman, toi qui m'écoutes, Yo mutu ozo parcourir devant mibal. toi qui parcours le chemin d'homme à homme, Oboya mobali o mabe. que tu refuses celui-là, Oboya oyo mabe. l'autre, Okota mabala mabe. que tu entres dans certains mariages. Combien de mabala yo koti ozoyokata sonite. Combien de mariages es-tu entré? Combien de mabala oyo koti. N'as-tu pas honte? Combien de mariages es-tu entré? Combien de mabala oyo pandi. Combien de mariages dont toi tu as détruit? Joie conscience. Prends conscience. Joie conscience sikoyo. Prends conscience maintenant. Ma sœur, soki na recevoir Christ te. Ma soeur, si tu n'as pas encore reçu Jésus, On recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Bateka bino. vous avez été vendu. Longwa oza comme un esclave. Tu es aux alokola moto bakanga. Yangwana lokolo oza esclave. Voilà pourquoi, puisque aux alokola moto bakanga, Lokolo oza esclave. puisque aux alokola moto bakanga, Yango komona oza aveugle. voilà pourquoi
tu ne peux pas voir. Okomonate, ozomonate. Ozomona makambo ezosala te na vie na yo. Okufa misu. Tala âge okomi nango. Voilà, regarde l'âge où tu es maintenant. Âge okomi nango. Regarde ton âge. Osanje basi combien? Combien de femmes tu as changé? Osanje mibali combien? Combien d'hommes tu as changé? Mais la Bible dit. La Bible déclare. Vous connaissez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité s'écrit. La vérité c'est qui? C'est Christ et Jésus. C'est lui le prince de la paix. C'est lui qui est venu avec la paix, qui est venu avec la joie et tout ce qui va avec. Qui t'a vendu? Oui. C'est lui qui a été vendu. Prison satanique. Il est dans les prisons sataniques. Tout par lui, tout ce qui est à lui. Même avec cette somme d'argent, ça ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. On a vendu tes enfants. Puisqu'on a vendu tes enfants. Voilà pourquoi même pour le problème, pour trouver des enfants, toi qui as besoin d'enfants. Au nom de Jésus, je déclare. À cause du Dieu d'Ésaïe 49. Au nom de Jésus que tu reçoives les enfants. Au nom de Jésus que tu reçoives. Maman, papa. Maman et papa. Toi qui me suis. Toi qui es malade. À qui on a vendu la santé? Laisse-moi te dire. La maladie incurable. Que ce soit maladie ou pas Jésus Christ. À Jésus. Et la foi. Bible dans Hébreu 11. La Bible dit dans Hébreu 11. La foi c'est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance. Que les choses que l'on ne voit pas mais on espère. Parole de Dieu. Ce que je t'ai dit, c'est la parole de Dieu. Parole à papa ce n'est pas la parole de mon père. Parole à maman c'est de ma mère. Parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. On va lire dans le livre d'Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Verset 7. 11. Exode chapitre 3, le verset 7 jusqu'à 11. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. 8. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Amen. et les Jébusiens. Posa déjà guéri na kombo na Yesu Christ. Parce que tu es guéri maintenant. Awa Israël. Ici Israël. Israël azalaki lokola esclave. Israël était comme Mutobakanga. Na mboka ya Égypte. Dans le pays d'Égypte. Mboka wana. Ces pays-là. Mutobane kokonzango ezalaki Pharaon. C'est lui qui gouvernait ou c'est lui qui dirigeait ces pays. Pharaon étant que roi. Pharaon comme roi. Avandaki nabokonzi na ye. Était assis dans son royauté. Mais awa. Mais ici. Abraham. Il attaque Israël. Il vend Israël. Pourquoi Abraham a zoté qu'à Israël? Pourquoi Abraham ici vend Israël? Bien si Abraham. Dieu dit à Abraham. Tu prendras tous les animaux, toute espèce d'animaux. Tu les détruiras. Même les tourtelles.
ndeke ya muke Attends, même les tourtelles, les petits oiseaux. okoyeba na kodétruire. Okobebi sokoboma nyonso. Abraham a détruit bibwele biloko nyonso. Abraham détruit toutes ces espèces. Mais atiki kaka tourtelle. Mais il laissa ndeka muke wa. Pourquoi? Pour la nuit. Abraham, hein? Abraham. Nzambe bisi Abraham. Dieu dit à Abraham, Lokolo salibwe. puisque tu as fait un Peuple nangai mon peuple, bakokene na boumu na Égypte. ils iront en Égypte. Abraham ateki Israël. Abraham vendit. Yango nalobi qui t'a vendu? Voilà pourquoi je dis, Yozolandanga papa, ozolandanga maman. toi qui me suis maintenant, papa, Lisuma mukena munene ezalaka te. un petit ou grand péché n'existe pas. Péché eza péché. Lisumu, eza lisumu. Abraham, hein? Abraham, Akanisaki tourtelle ya muke. Abraham pensait que ndeke wana ya muke, Yango de ekosala bango mabe te. c'est ce qui ne lui ferait pas mal. A épargné yango. Alongoli yango. Makambu oyo yozosala. Ces choses-là que tu fais, Yango eza komema yo na destruction ya vie na yo. c'est ce qui t'amène. Lisumu oyo yozosala. Le péché que tu commets, Yango eza komema yo na destruction. c'est ça qui t'amène na bombomito bobebisi de ta vie. Lamsu tata na yo. Peut-être ton père, ton paternel, Ou bien maman na yo. ou ta maternelle, Yango yo botama. avant que tu ne naisses, Makambo bango basala. ce qu'ils ont fait, Yango de teka libota la bino. c'est peut-être ces choses-là. Yango de teka famille na bino. Lelo bozo subir. Aujourd'hui, vous peinez, bozo kema, bozo nyokwama. Lelo bozo subir. Aujourd'hui, bozo nyokwama. Okei na poto. Tu vas en Europe, Okei na États-Unis. tu vas aux États-Unis, Okei na Asie. tu vas en Asie. Rien ne marche dans ta vie. Et là, comment côté, Rien ne marche dans ta vie. et là, comment côté d'autres. Pourquoi makabo ezo simba te? Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que bazwa bateka bino. Parce que vous avez été vendu. Ata bazwi yo bamemi yo wapi? Même si l'on t'amène où, je ne sais. Ma sœur, Ma soeur, Nekonanga moi, mon frère, Nekonanga Mobali, nalakisi yo misapi te. je ne t'indexe pas, Mais na ekoteli so Yesu. mais je viens te montrer, te présenter Jésus-Christ. Soki o recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur te, Si tu ne reçois pas Christ, vie na bino eza ya kolela. ta vie sera en pleurs. Soki mutu oyo bateka, Si une personne qui a été vendue, bateka santé na ye. on a vendu sa santé. Omona kaka bandoko maigrir. Abandoko maigrir. atameli bavitamine Ekiloko ekosalama te. Tu verras que Armando Konda, La mosusu oza wana oza deja kokonda. peut-être où tu es, aux autres, maigrir, aux autres. La mosusu oza na oke deja pa badocteur. Ou peut-être que tu es allé chez le médecin. La mosusu oza wana okei koluka bato na ndenge na ndenge. Tu es allé chercher partout, par-ci, Mais par-là. sali eza na bamédecin te. Mais le salut ne se trouve pas chez le médecin. Sali eza na bato oyo basalela bato bakisa bokoko te. Pas ceux-là qui font des aphrodisiaques. Mais sali eza epai ya Christ Jésus. Le salut ne vient que par Jésus-Christ. Si tu as accepté Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie, Si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, sache-le, Yeba ete. ndenge nazoloba sikoyo, Puisque je dis maintenant, il se fait. guérison ezokota instantanément. Kobika tolibiki. Yoka na oyebisa yo, Écoute-moi parler. na kombo na Yesu Au Christ, nom de Jésus-Christ, ata bamilliomes eza na libumu. même les myomes qui sont dans ton ventre, Au nom de Jésus-Christ ezokolimwa. na kombo na Yesu Christo, ils vont disparaître. Atokendaki bakangaki yo na sida. Même si tu as été diagnostiqué du sida, Na kombo na Yesu Christ sida ezolimwa. au nom de Jésus, le sida disparaîtra. Ata balobaki maladi eza ya ndenge nini. Même si l'on a dit que cette maladie était d'une maladie. Ezala yo mwana mobali oza na barein. Même toi, l'homme qui me regarde, tu as le problème de rein, rénal. Tika nzambe ezali 49 abanda kochange barein na yo. Laisse maintenant que le Dieu que je sers, le Dieu des Aïe 49, Po yeba ke nzambe ya Israël azati lelo pour asalaka. que tu saches que le Dieu existe et il agit. Ta ya miracle nano eleki te. Ngonga, ya
Laisse-moi te dire. Kocha tembete. Ne t'étonne pas ou ne résiste. Longola kaka doute wana. Ne doute pas, ne sois pas incrédule. Zonga lisusu. Rentre encore. Dans l'hôpital au salon examen. Dans l'hôpital où tu as été examiné. Parce que tous on a docteur à docteur. Parce qu'on a les docteurs de docteurs. Comme on a Christ Jésus. Il s'appelle Jésus. Babengi Yeshua Amashia. On l'appelle Jésus-Christ. Nani na ebisayo. Laisse-moi te dire. Na ebinda kwa ngangate. Je ne connais pas la maison. Mais na yebi kaka Yeshua Amashia. Je connais Jésus-Christ. Oh bisoto ndimeli. C'est lui que moi j'ai accepté. Qui t'a vendu? Qui t'a vendu? Bamsu bateka bango na mandako banganga. Certains ont été vendus dans le maison féticheur, de féticheurs, de fétiches. Les portes d'entrée. Toi-même tu as ouvert des portes. Même ta famille qui t'a vendu. Mais aux base. C'est aussi ta faute. Ok, nanandaka banganga. Ok, naba marabout. Tu es allé chez les marabouts. Tu l'es là au salaire repentance c'était. Aujourd'hui tu ne t'es jamais répandu. Yaya, répands-toi. Répands-toi. Bientôt Christ Azakoya. Christ revient bientôt. Bien-aimé. Bien-aimé. Lui fait l'eau. L'enfer. Basala qui a pour na batute. Il n'a pas été fait, il n'a pas été créé. Parce que enfer. Parce que les félos. Est créé à mes peaux. Na Satan. Parce que l'enfer a été créé pour n'a pas disciple naïe. Et c'est disciple. Ce qui un jour au cocotte enfer. Tu entreras l'enfer. À cause d'incrédulité naïo. À cause de ton incrédulité. Mais nani na bisayo. Laisse-moi te dire. Répands-toi. Bientôt Christ Azakoya. Christ revient bientôt. Calamité Yesu Azakoya. Il revient bientôt. Yo moko oteka banana yo. Toi-même tu as vendu tes enfants. Okoti ndako banganga. Tu es entré chez les féticheurs. Okoti na ba marabout. Chez les marabouts. Yo moko okoti libala na yo. Toi-même tu as oteka libala na yo. vendu ton mariage. Pourquoi oteki libala? Pourquoi tu as vendu? Pour sepela ki na mobali wana. Parce que tu aimes. Okotele bandaka nganga. Tu es entré chez les féticheurs. Okotele marabout. Nakangaya zara ya ngamoko. Oui, alobi nakangaya zara ya ngai moko. Reste qui reste avec moi. Osala kerrer olobi bakangaka mobali na bizaleli na yo. On ne garde l'homme que pas. Yo bizaleza mabe. Toi, tes habitudes, ton comportement n'est pas bon. Pour komi na poto okomi lolendo. Puisque tu as voyagé. Olingi kotosa su mobilité. Dans l'orgueil, tu ne veux plus. Kanisa ta mobali wa futela ka obiye na poto. Raisonne encore. Souviens-toi encore. Po yo komi na poto. Puisque tu es en Europe. Moi si oya mema na poto. La femme qui t'a emmené en Europe. Lelo moi si on a comme eloko pamba. Elle n'est plus rien. Moi si on a zelo côté. Metika na bisayo. Laisse-moi te dire. Soki bateka yo. Si l'on t'a vendu. Mais même yo moko miteka. Toi-même tu t'es vendu. Na monde de ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Okota na banda kwa nganga. Tu es allé chez les. Okota na ba marabout. Tu es allé chez les marabouts. Atoza na poto. Même si tu es en Europe. Au moment na vie na clarté. Tu ne verras pas ta vie claire. Pour mon avis na yo clair. Pour que tu vois ta vie claire. Follow mwanangabu ya Satan. Il faut que tu quittes de ces camps-là. Oya na kaya Jésus. Que tu viennes. Soko ya na kaya Jésus. Le camp de Christ. Nani na bisayo. Laisse-moi te dire. Makamunyo se kofungwama. Que toutes ces choses seront ouvertes. Merci prophète, prophète Pituzo car ndenga zo sa prédication car ndenga zo te zo sa ba piste ya solution prophète za question mo beyenga ka tango zo sa prédication awa ndenge ozote ya bana nzambe onyo so baola na biso na kata la Rendinga TV chaîne invité c'est chaîne ya actualité donc prophète siko soki mutu ngo azoboya ka kobongola mutema bazo bise ya kobongola mutema azoboya kaka azovanda kaka na makamuna ya kotanda kwa nganga asalabu apanza mabala bato asalabu azobwa ka kosala repentance yebso na biso siko inconvénient ya mutu wana ezandeni. Ah merci mon frère. Sali eza pas un maman na yote. Sali eza pas un papa na yote. Sali ne vient pas par ton père ou ta mère. Sali ya mutu eza pas un pasteur te. Le sali ne vient pas par le pasteur. Bana nzambe mutu ko sabinote. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu qu'on ne peut pas. Sali eza pas un prophète sur mon côté. Le sali ne se trouve pas chez un prophète. Akomemela yo sali. Il ne t'amènera pas. Mais sali et outil obéit pas à Christ. Le salut ne vient que par Christ. Yango na nini bisayo. Laisse-moi te dire. Yom dozo landanga. Toi qui me suis. Répands-toi. Bongola motema. Soki bateka yo
Si l'on t'a vendu, Nengozolandanga. puisque tu me suis, Obima na kombo na Jésus Christ. que tu sortes au nom de Jésus. Parce que Israël, Parce que Israël, l'herbe kangami na boumbu, quand ils ont été vendus, Pharaon a kangi peuple à Israël. Pharaon a pris en captivité le peuple d'Israël. Nzamba tindi Moïse. Dieu envoya Moïse. Na lokola Moïse, Je suis venu encore comme Moïse pona kobimisa yo. pour sortir, pour te faire sortir. Na mutu ateka na famille na yo. À celui qui t'a vendu dans ta famille. Na esclavagisme ya famille. Dans l'esclavagisme, ton abokangami ya libota. Israël bazalaki ba esclave. Israël, et ils étaient esclaves. Mais bazalaki na promesse sans âme. Mais ils avaient des promesses. Okoki koza na promesse sans âme. Tu peux avoir des promesses. Mais soki bateka yo. Mais si l'on t'a vendu, Soki yo moko miteka. si toi-même tu t'es vendu, Ata otamboli mokili mobimba. même si tu marches le moment, Libungulu tulu. Zéro. zéro. Okomona libungu tulu. Zéro. Ma sœur, mon frère. Mon frère, ma soeur, de quoi moi si pour Mobali, Okomona libungu tulu. tu ne verras que zéro. Baninga bazomata. Les autres monteront. Yo zéro. Toi, rien du tout. Baninga bazomata. Les uns monteront. Yo zéro. Toi, rien du tout. Osali 20 ans na poto. Ozolandanga. En Europe, Mais loko ni yo zala en Afrique. mais qu'est-ce que tu as en Afrique? Ata eteni ya mabele ozala ngo te. Tu n'as rien comme parcelle immobilier ou quoi que ce soit. Parce que oza vandi. Puisque tu as été vendu. Soki yo zwi mbongo. Si tu as de l'argent, tu trouves de l'argent. Mbongo wana. Cet argent Ekomaka lokola papier na maboko na yo. ne devient que comme du papier. Na mwa ntango moke okoki kozala na $5 000. Dans un petit moment, un petit temps, tu peux avoir 5 000. Yo moko ne kodepense yango. Toi-même qui vas le dépenser. Okoyeba te. Siligamba mo. Ekosila kaka bongo. Tu ne sauras pas ça. Après makanisi na yo ekozonga. Et puis maintenant, tu réfléchis. Soki oza na mbongo te. Si tu n'as pas d'argent, Baprogramme ya bien. les bons programmes, Baprojet ya bien. les bons projets, Mais soki ozwi mbongo. mais si tu trouves de l'argent, Baprojet no oyebisaki madame na yo. projet là dont tu en parles, Okangeli na mwasi na yo kanda. tu te fâches contre ta femme, Okangeli mwasi kanda. tu te fâches contre Eza yo te. ce n'est pas toi. C'est tout un esprit. C'est les âmes au lit, Momobiba, Oyo eza kati na yo. qui est en toi, Oyo ememaka yo na badepense wana. qui t'amène dans ces dépenses. Poko makimia. Pour que tu restes, Mbongo fo esila. il faut que cet argent. Wana olobisi madame. Okomi gentil na mwasi na yo. Akomi gentil. Voire même soki azwi mbongo. Vois, même s'il a de l'argent, Mwasi amonelaki ye pasi. cette femme qui a souffert pour lui, Akomi kopesa mokongo. il lui tourne le dos. Akomi mibali ya basi ebele. Il devient maintenant l'homme à plusieurs femmes. Répands-toi. Bongo la motema. Répands-toi. Bongo la motema. Luka Yesu okozala délivré. Cherchez Jésus. Bongo là. Makambo ebele ezolekama na vie na yo. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Parce que yo Parce que toi, ozo reconnaître dans la vérité te. tu n'as pas encore reconnu. Ben na yeli yo vérité. Je t'amène la vérité. Vérité eza. C'est cette vérité. C'est Vérité ezali boy. voici la vérité. Israël, Israël, l'air ba comprenaki. quand ils ont compris, Baza na kati ya promesse. ils étaient dans la promesse. Batindeli bango Moïse. Dieu a envoyé Moïse. Israël Israël a reconnaître Moïse. a reconnu Moïse. Que Moïse Moïse, abimisa bango na Égypte. qui le sortent de l'Égypte Lokola ba esclave. comme esclave. L'air Moïse, Quand Moïse Israël et Israël abande kopesa mukongo na abande kopesa mukongo na Nzambe. tournaient les dos à Dieu, Nzambe pa bande kopesa bango mukongo. Dieu aussi faisait autant. Yo muto pesa Nzambe mukongo. Toi qui as tourné le dos à Dieu, Zongela Nzambe. reviens à Dieu. Jésus aza na posa na yo. La maison de Dieu. Yo muto pesa Nzambe mukongo. Toi qui as tourné, Yo muto bande kosambela. toi qui criais, O abandonné Christ. toi qui as abandonné Christ, Zongela Nzambe. reviens à Jésus. Nani na ebisa yo. Je verrai te dire, Zongela Nzambe. reviens à Dieu. Yo be mutu na ebi Yesu te. Toi qui n'as pas encore O accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. accepté-le comme Olopé Mobi.
famille Nabino, ta famille, Bate Kabino, t'a vendu. Moulili Zamakas, Beaucoup de ténèbres. rien ne marche. Et l'okozo avancé za. Makambozo Simbate, Rien n'avance. na famille Nabino Batuaba la Kate, Dans ta famille, les gens ne se marient na famille Nabino Batubasi Babota Kate, pas. Dans ta famille, les gens, na famille Nabino Banamibali Basala Kate, les hommes ne travaillent pas. na famille Nabino Batubabibisa Mutuba Zate. Il n'y a pas d'hommes qui ont fait quand même. Ata vélo ya pamba, ata vélo ya pamba na famille na bino muta kobi osomba vélo azate. Somba zate. Parce que bateka bino boza na su ya se ya malédiction. Vous avez été vendus, vous êtes sous la malédiction. Christ ayaki ko racheter biso. Qui est venu Ye animaki apporter malédiction na biso. porter notre main. Po biso toza la bénédiction. Que nous soyons bénis. Reçois la bénédiction. Yamba. Et si qu'on reçoit la bénédiction. Là où tu es, Yamba Liban. Na côté la bénédiction, Je viens te prêcher la mais mutu ekozwa bénédiction. Mais c'est lui qui a Mutu atambolaka na crainte c'est pas conformité à parole. C'est lui qui marche. Soki otamboli na crainte c'est pas conformité à parole. Si tu marches dans vos tamboli, ya solo, ya liloba, Okomona kada na yo. tu verras ton canal. Ata bateka bino. Même si vous avez dit, Bokozala libéré. vous serez libérés. 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 Nani naloba sikoyo. J'aimerais dire maintenant, Le Saint-Esprit le Saint-Esprit Molimo akoti na bandako na bino. entre maintenant. Nazoyebisa mutu moko. Je dis maintenant, Que l'onction du Saint-Esprit l'onction to est touchée yo sikoyo. et simba yo L'onction du Saint-Esprit. et pakwa ya molimo Bima na kombo na Yesu Christ. tambola sikona Bima na ba prison satanique. sort maintenant Esika bateka bino. là où vous avez été. Nazobimisa bino na kombo na Yesu. Sort maintenant. Bateka bana basi. On vous a vendu, vous le femme. Nabimisi bino na kombo na Yesu. Je vous sors au nom de Jésus. Bateka bino bana mibali. Vous les hommes, vous Nabimisi bino na kombo na Yesu. sort au nom de Jésus. Soki bosalaka eloko te Vous ne faites rien dans na kati ya famille na bino votre famille. bobanda kosala eloko Faites quelque chose. maintien dans le Saint-Esprit Au niveau mon sang, tout ça. ebanda kosala na bandako na bino Travail dans le ministère des anges et salito. na kombo na Yesu Kristo Na kombo na Yesu. esika bakanga yo Là où tu as été arrêté. obima na kombo na Yesu Kristo Sorte maintenant. obima na kombo na Yesu Kristo Tenu que tu na bandi kobondela sikoyo pries maintenant. éternel notre Dieu Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père Père éternel. c'est toi qui m'as appelé Yono Benanga. c'est toi qui m'as appelé Yono Benanga. c'est toi qui m'as appelé Yono Benanga. le Dieu d'Ésaïe 49 Zamba Esaïe 49. sikoyo Maintenant. nazoloba sikoyo Je dis maintenant. nazoloba sikoyo J'ai dit maintenant. mikili ya molimo L'esprit, le monde spirituel. mikili ya milimo Les mondes spirituels. boyokanga sikoyo Écoutez-moi maintenant. nazolibere peuple de Dieu Je libère le peuple. oyo nyonso baza ya kokangama Tout celui qui est arrêté, tout détenu. bima na kombo na Yesu Maintenant. soki oza na problème ya libumu Si tu as un problème du ventre, simba libumu na yo pousse ton ventre là où tu es. soki oza na problème na nzoto na yo Tu as un problème dans ton corps, simba place ozoyoka pasi là où tu as mal. simba yango Touche là. oh, maladi wana ezolimwa sikoyo La maladie va quitter maintenant. maladi wana ezolimwa La sikoyo maladie va quitter maintenant. eza na mutu moko Quelqu'un maintenant asali 3 jours a fait 3 jours. ozolandanga Tu me suis. ozolandanga Tu me suis. ozolandanga Tu me suis. ozolala pongi te Tu ne dors pas. ozolala pongi te Tu ne dors pas. oza na mboka ya France Tu es en France. oza na mboka ya France Tu es en France. ozolala pongi te Tu es en France. Tu ne ozolandanga sikoyo Tu me suis maintenant. nalingi nayebisa yo J'aimerais te dire, lelo kaka ozokɔta na connexion le moment où tu entres, yo moto ozolandanga toi qui me suis, ozolala pongi te tu ne dors pas. bika na nkombo na Yesu Kristo Guéris au nom de Jésus. mama Maman, yo moto obungisa mobali toi qui as perdu ton mari, mobali akenda kaka boye est parti comme ça. boswana te eloko moko te Il y a eu seulement abalukela yo rien du tout. nani nayebisa yo Retourne contre kobanga te le frère. kobanga te kobanga te kobanga te mpo Yesu Puisque je aza capable sikoyo suis capable ya kozongisa na mobali wana soki akozongisa na mobali wana te kaka ndenge ozolandanga sikoyo bakobengo na telefone va t'appeler okokutana na mobali moko kaka ndenge ozolanda ngai puisque tu me suis.
Miracle nzambe landa yo. Okutana mobali nzamba bongisa. Yango na longwa na vie ya mabe. Longwa na vie ya masumu. Sors de cette vie. Longwa na vie ya mabe. Sors de cette vie. Longwa na vie ya masumu. Sors de la vie du Longwa na vie ya péché. Sors de la vie du Soro lingo kutana mobali ya bien. Tu veux rencontrer un bon mari. Batambulaka pe bien. Marche convenablement. Soro lingo kutana mwasa bien. Si tu veux rencontrer une bonne femme. Batambulaka pe malam. Marche convenablement. Papa. Papa. Dani na ebisayo. J'aimerais te dire. Ata oza na mbete hôpital. Même si tu es dans le lit. Soki ozolanda biso sikoyo. Ozobima na mbete hôpital. Sors maintenant. Place nyonso bateka bino. Là où partout l'on. Mutu ateka bino. C'est lui qui t'a. Lelo azolibere bino. Aujourd'hui il va te libérer. Lelo azolibere bino. Okobima na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Ngunzama esika oza na chambre na yo. Esika nyonso ozolandanga. Nalingi sikoyo. Nazosimba pareil. Car ndenge osimbi pareil wana. Eza connecté. Nazobondela. Seigneur, kombo na yo elonga Jésus. Kombo na yo miracle papa. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Jésus, alléluia. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Jésus. Kombo na yo miracle. Aza miracle pour na yo. Banda siko kobondela. Banda kobeta maboko. Na kombo na Yesu Kristo. O banda kobima. Banda kobondela. Tanga kombo na yo. Tanga kombo na yo. Loba nazobima. Mutu nyonso tekanga. Ezala papa botanga. Ezala mama botanga. Ezala baleki nanga. Ezala bandeko nanga. Ezala ngai moko. Na miteka. Na kota la bandako nganga. Nazobima sikoyo. Nazobima. Nazobima. Beta maboko. Bandako bondela. Beta maboko. Bandako bondela. Bandako bondela. Beta maboko. Bandako bondela. Bandako bondela. Tika Saint-Esprit. Akota la ndako na yo. Tika molimo mosanto. Abandako libere yo. Na maladie incurable. Molimo mosanto. Escabateka yo. Obandako bima. 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 Bima na koma na Yesu. Bima na koma na Yesu. Bima na koma na Yesu. Esikoza. Onction Saint-Esprit. Yaya bondela. Mama bondela. Bandako bima. Bandako bima. Bandako bima. Bandako bima. Bandako bima. Bandako bima. Atokenda poto. Makabezo simba te. E bandako simba. Atokenda poto. Makabe kangama. Ozomona clarté. Bandako bima. Bandako bima. Bandejo lembi. Na vie de prière. Ozazuko sambela te. Bandako bima. Bandako bima. Longwa na bolembo. Longwa na fatigue. Longwa na lourdeur. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Bima na kombo na Yesu. Bandako bima. Loko na Israël. Abima ke. Na esclavagisme. Bandako bima. Bakomisa bino ba esclave. Bandako bima. Au nom de Jésus. Bandako bima. Kweisa. 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 Oh dans sa famille. Oh dans sa famille. Oh dans sa famille. Oh dans sa famille. Bate Kabino. Bate Kabino. Bate Kabino. Tinamoto. 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 Na prison satanique. Na prison. Tinamoto. Bate Kabino. Bate Kabino. Yoboko. Omiteka. Nanda Kwanganga. Banda Kobima. Esprit na bima. Amen na bima. Bibi sambongo na yo. Bibi sambongo na yo. Bibi sambongo na yo. Bibi sambongo na yo. Bibi sabana na yo. Bibi sabana na yo. Bibi salibana na yo. Bibi salibana na yo. Bibi sabosala. Bibi sambongo. Oh bima. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh bima. Au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. Nanyo sosali. Naningi siko yamba Yesu. Yozo landanga. Toi qui me suis. Lobakolo Yesu. Si Seigneur Jésus. Naye pai na yo. Je viens auprès de toi. À partir à l'élo. À partir de maintenant. Nanina recevoir yo. Nous te recevoir. Lokola pe mokonzi pe mobikisi. Donc Seigneur reçoit. Na yo muto yebaki Yesu. Connaissez Apostasie kota yo. l'esprit de l'apostasie. O abandonnaka Christ. Tu as abandonné Christ. Naningi o renouveler. Je veux que tu renouvelles Alliance na yo. ton alliance Na Yesu Masia. avec Jésus. Landangai. Suis-moi. Kolo Yesu. Seigneur Jésus. Na ye pai na yo. Viens auprès de toi. Lokola pe mokonzi pe mobikisi. Comme Seigneur et Sauveur. Lelo. Aujourd'hui, Nandimi. je t'accepte, je crois maintenant. Kondima yo. Te croire Lokola mokonzi pe mobikisi. comme Seigneur. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Yaka kovanda kati na ngai. viens habiter en moi. Nandimi. J'accepte Na yamba yo. que je te reçois. Makamba sika. Beaucoup de choses de bon Ekota kati na ngai. en Na banda via sika. je connaisse. Nandimi kotika mokili. J'accepte de laisser. Nandimi kozonga epai na yo. J'accepte de rentrer. Yozolanda nga. Toi qui me suis. Sikoyo. Maintenant, Kitisa mutu. Nazobondela pona yo. Seigneur notre Dieu. Tala peuple. Saint-Esprit. Bandimi koyamba o Yesu. Lokola bokonzi pe mobikisi. Ba o balembaki. O telemisa bango. Ba o apostasie kotaki. Ba longa na apostasie. Seigneur. Peuple na yo o bazolanda. Ba o baza malade. Babika. Bao baza bambete hôpital, balongo na hôpital, babima na hôpital. Bao baza ba maladie incurable. Seigneur ebika na kombo na Yesu. Bao bande kolota bandoto mabe, kufa e bande kotelema, kufelongo na kombo na Yesu Christ. Seigneur ba miyom elimwa na kombo na Yesu. Ba bande koluka bana, ba yamba bana na kombo na Yesu Christ. Yamba bana na kombo na Yesu Christ. Ba oyo ba cancer na longoli cancer. Na longoli nyonso mabe. Na longoli ba maladi ya barin. Na kombo na Yesu Christ. Yozolandanga. Même ozalaki na cancer. Obiki na kombo na Yesu Christ. Même ozalaki na maladi ya barin. Obiki na kombo na Yesu Christ. Maladi nyonso etelemaki yo. Elongwe na kombo na Yesu Christ. Nde tolobi amen. Amen. Tobete likolo Yesu maboko. Merci beaucoup, Tozagina, Tozana prophète Pichu, Tozana prophète Pichu, oui, Tozana déjà prophète Pichu, Aboyo Kindenge déjà à Tei, Boyo Kindenga Tei Bananzambe, Boyo Kindenga Boneli Bananzambe, Toza déjà na kondima, Ngape na kondima ete, Babone Nyoso Obota la biso partout dans le monde, Moutna Moutou, Abiki na Komo Yesu Masia, car Nenge prophète na biso Pichu Autiko Bakaka, il faut qu'on zani na kondima. Ba prophète ya boye na Congo na biso baza mingité dans so tozana ba prophète ya boye il faut te protéger bango po tozomona ba misusu bazo sala musala nzambe na loyenge ba koti ba loge ba koti ba kisi mais papa na biso Pichu azana kisi aleki ba kisi nyo saka nzambe Yesu Masia to koti na papa na biso Pichu na moni ton na tali mupandi koto na moni kombo eza pembe na ebité kombo oyo eza nini expliquer nanu bana nzambe o baotala biso kombo o simbi na maboko ngonga epusa ni ngonga koki déjà ton amoni kombo boy papa kobanga te kobanga te toye kokombola salite nyonso salite ba prédication nyonso salite ba prédication nyonso à lokuta o bazokosa bana nzambe toye kokombola salite toye kokombola ba prédication à lokuta prophète oui bige demandé ti jeton ozobokela na bwakeli mutu te Jésus leba telie punda leba zui Jésus ba telie punda ba mama tika nzamba pambola ba mama bo pa mama na kombo na Yesu batandi maputa ça peut na moi de la femme ma maman moi de la femme nzamba pambola bino batandi maputa bazui ba ramo bazui mandala la bakati batandeli batieli Yesu parce que mandala la wana utara wapi yango kombo na simbi yango na bayambela ki Yesu yango ngana na vérité. La vérité c'est Christ. Mais la vérité blesse. Oh,
Bamate on est lokuta biso to kokombo nango. Yozola nanga papa, ozola nanga mama na ndaku na yo. Bakosa yo te. Mutako sayote. Olibala, voyage. Yaya. Poto ezalola te. Hein? Poto, na ebisayo. Poto ezalola te. Babi kounende vieza bien pas. Vieza bien mabete. Mais pour yon deux ans à poto kouneza bien, il faut recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Pose à la bien. Pose à la bien. Pour vivre un jour éternellement. Est-ce que baby sûr que poto ezalola? Mouto bande ko sambela a commis na poto a pengui. Pourquoi? C'est que oyeba kinzambe malamu te. A combien ba whisky? Yo passer ozala kiawa obande ki ko sambela ozo souffrir. Nzamba mekio kaka mkeke poto okeko pengwa pona ni. Ba mo benge daddy. Daddy eza na anglais eza mabete. Daddy eza kaka papa. Ah. Oh. Daddy eza mabete. Eza c'est en anglais. Ozo ko check inventaire daddy nga pe bana bazali abobenga nga pe daddy. Oh. Tika ko seka papa journaliste. Obenga nani? Daddy. Daddy lobini. Papa. Daddy lobi papa. C'est en anglais. Yo ko bete lango tolo. Oko chango ki inventaire daddy daddy. Montre-nous Jésus. Mais pasteur bi que pasteur ebe ba ruina yo na mama. Ba ina ngai pona nini? Ba ko ina nga te to na kombo to e ko kombo la. To ye na kombo mama la muka, papa la muka. Batika koko sabino. To ye na kombo to e ko kombo la. Tozo ko kombo la ba prédication ya mabe. Ba professeur Lukuta. Na ba prophétie ya Lokuta. Nzamba la kisingai. Eza mabe te so nzamba la kisio. Les véritables prophéties c'est la parole de Dieu. Quand tu prends la prophétie, il faut examiner, mon frère. Toza ba prophète, Yamabumute. Toza ba prophète, on nzamba tindi biso na 4 na 5 ministères. Hein? Oezate ke oyeko yibaba na nzambe mbongo na bango. Di mikaka boy, au fond du pasteur, au fond du prophète, au fond de bayembi, au fond de c'est waneza mabete. Waneza mabete journaliste. Na église. To tchaka ba offrande wana po to tonga temple to sunga. Oui. Mais ce qui au moni pasteur a commis cet évangile commerce et commis mabe. Ya to eko kombo la. To eko bona batu nyonso ba commis na parole ba ventre. Prophète, nana question moyenga. Tout le monde dans l'église est belé. Nous t'attendons $5,000 aya liboso na pese lipamboli. 5,000 à roya. Nous t'attendons babanda okita 5,000, 4,000, 3,000. Tina $1,000 ti et comme ratina $100 ti et comme on a dit $10 c'est que muto a pesi nzambelo tazani na lipambolité. Non. La Bible a dit vous connaissez la vérité vous affranchira. Yorana répondre on est loko. Kopé sambon en église eza mabete. Mais soki yo pasteur okomi ko salango que oko sabana na nzambe $5,000 boleka boy. Wana komi mabe. Oh soki azana mama soki ozana ngote komi tungisa te. Soki yo ozana ngote kokima pe église te. Bana nzambe bele bakimi église à cause abiso basali na nzambe. Obite. Bien qu'à pose reconnaître ngo pas. Oh na reconnaître ngo tendeni. Bana nzambe bele bakimi église à cause abiso basali na nzambe. Hein? Bando bande kotungisa mwana bato. Bando bande kotungisa. Ne ba yembi, ne ba trumer, ne ba wana na bisio. Ko soutenir église eza mabete. To tchaka ba kitunga na ko contredire makama nzambe te. Wana eza mabete. Mais soki commission gender na yo. Makiona. Obakiona. Okomi oh mama. Nzamba la kisinga boy. Nzamba la kisinga boy. Oui. Nzamba la kisio. Olobi na para nzambe. Ezate ke yoke no kokatela mwana nzambe ba monta 5,000. Loba ke nzamba révélé yo. Pasteur, tika biloko wana okoko t'enfer. Pasteur na ye na kanda et santo. Colère sainte. Yo mutozo tungisa bana nzambe. Tika. Olingi bana nzambe baza sukimia te. Olingi bana nzambe baluka su nzambe te. Et comment kala ke
obengi pesanga 10 000 $, pesanga 20 000 $, maman ko pesa te, papa ko pesa te. Mais soki eza na part ausanga na part nzambe mutu alobi yo moko poza convaincu mais makambo nzambe alobi po nzambe esprit ya nzambe saint esprit eza kaka moko soki oza convaincu eza mabete mais soki ye akomisi yango lokola simbisaki yo mbongo wana ekomi mabe. Prophète, dans la question, tout le monde a un prophète, a la délivrance, n'a pas de côte na serre, ma belle de la salle de t-shirt, à quoi il va se payer, moi, pas bimisaka, million. Est-ce que Moutago ça peut prier comme million, bima, limon et limon, il faut qu'on chumbola. Est-ce que chumbola, comme ça bloque, et ça bien te malam? Eza, nina ebisolo romo. Ya on a ebisolo zali comme révélation. Hein? Batebele, bake kokota. Binzambi na bango. Bazo sala ngona nzambe te. Papa, ndeti repezo par exemple likama mai. Soki nzamba lobi, mutu ndeti aza na pota zo landanga. Nzamba lobi zwa mai yebisa ye pona maladi wana. Zwa mai, tobonde la pone, tobonde la pe pona batebele bana poto. C'est pas ça, n'a comprendre. Botinda ngona au sambeli mo tino na agence, ya jongo kuna jamais. Maman si kozaka wana zwa mai simbango na kondimano nazo bondela pona mai wana okoza guéri lokola na bondeli le Saint-Esprit nzamba lobi azalaka toujours si mama loba basane pour accomplir nzamba ko accomplir yango par rapport ndenge nga na lobi nzamba kokokisango ezate ke yozo kosa bana na nzambe na uti na wili na Israël mama wili ya Israël ezalaka te. Oui, il y a Israël et Zalagate. On a 5 000 $. Kosomba te. Huile d'onction. Huile. Soki to ben ngo huile d'olive parce que non to sambeli ponango te. Et comme ka onction, l'air to bondeli ponango. Yango nde comme l'huile d'onction. Atoza na poto. L'air na bondeli pona huile na yo. Yebarango ke le Saint-Esprit a côté déjà 4 huile na yo et comme l'huile d'onction. Yo ke le kosabat. Bazo sala batu ba je. Moi na nzambe yo kangai. Bazo ke ne ba cyber café. Bazo ke no sal sa ba papier ba comme Israël. Bazo ba bambel binongo na ba bidon. Ba bambeli binongo na milangi. Et ça péché. Il répand-toi. Yango ngana na kombo pona kombo la. Ba pratique à ma bé. C'est que prophète yango tout le monde ba ndimi pe baza ko évoluer té. Oh, mon ndimi ko évoluer ni pasteur a continué déjà le monde d'escroquerie. Pasteur a continué le monde d'escroquerie. Vous a combattu prophète. Na cause la combattu té. Pour nazo saïla le Dieu d'Israël. Prophète, question moyenga a tango bi maramba ko kombola na maramba ko longola ba toja ba pasteur. Tout le monde a un collègue Nabino, prophète de la nation, pasteur de Niles Nenga, Misaba Popomo Bena TV, Bananza Moussou Baumiko CPT. Pourquoi prophète de Niles, prophète de la nation, Misaba Popomo Naba TV, Bananza Baumou Mona Katsomba, Otale Baoko Mapé, Mondeti mal à l'aise, Kobina Naba répétition, Kosa Mambouboué, Ponayo, Artozo Sala, on les a malam, tu es à ma baie. Yangomoni, tu es Kokombola. Kokombo, le prophète de Niles. Nae Kokombola. Nae Kokombola. Il faut azonga makolo nzambe. Oh. Prophète, na côté ya été na côté ya Yesu. Na yepe na polémique té. Oui. Mais Yesu azana posa azonga na sa makolo nae. Pourquoi? Yesu ayaki pona batamabe. Lorsque ke azokende pa ya batu, biso nyonso tozalaki na kati ya mabe. Tozalaki ba miyibi. Oui. Tozalaki ba ndumba. Tozalaki ba melima sanga. Tozalaki ba ndoki. Mais lorsque que mutu a recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, a vu vie à sika. Il faut batu ba mona vie à sika na kati na ye. Lorsque que ozobenga ma pasteur, ozobenga ma prophète, ozobenga ma évangéliste, ozobenga ma docteur, il faut batu ba mona yoza ba mona enseignement na nzoto na yo. Ouais penenza. Oza ouais. Pourquoi? Yo okende kozwa bato to boyi ko poussa na pa ya bato wana te. Ba musicien. Te ezama na lobi yango bien. Soki to poussa de pa ina bango baza bandeko na biso. Oui. Baza ba frère na biso.
tokopusana mpo na bango toteya bango évangile mais soki yo pusani epai ya bango obanda kaka kosengaka bango obetaka bango bamatolo o 10 000 $, yo 20 000 $, bapesaki nga 20 000, bapesaki nga 10 000. Wario masolo eza Yesu. Wario masolo eza Yesu. On a kokombo na biloko papa. Wario mi ya solo eza Yesu. C'est que Moutazui a commis Wario à l'ongoli Jésus. Nalobi soki batu wana bayebani lelo eza kombo ya Yesu. C'est que babuaka Yesu. Ya on tolobi ke photo boto la bango ba soutane. To boto la bango ba soutane. Na respect nyonso batika évangile libre lelo na mboka na biso RDC bakomi kofinga bapaster baprophète baventurier mais mutu nyonso aza na monde évangile ya aventure te oui ndani naloba boye bana nzambe bozoyokanga kozala fana ya pasteur te ya prophète te zala fana ya Yesu Kristo. Yesu Masiya, oui. Kozala fana ya église te. Église ya solo. Eza église locale te. Eza église du corps du Christ. Église du corps du Christ. Yemoko tête ya église c'est Christ et Jésus. Yangonde église wana kozala enlever. Bien aimé. Boni ba pasteur ba komisi bandimi ba fana. Yozo landanga. Soki kaka oza fana ya pasteur oko hérité bokonza likolo te oko se retrouver na pasteur na yo na enfer yo yebi no ke pasteur na yo asalaka ba pratique moko ya mabe mais yo kangami na pasteur dadi eza mabe te dadi elobi papa bakoma kolengisa bino na baanglais mpona nini RDC congolais fongola miso congolais bakoma kolengisa bino nini mpona anglais dadi eza nini bakoma kolengisa bino dadi abengi ngai te eza nango eloko ya grave te dadi abengi ngai est ce que eza ni monde anglophone yo bozolenga lenga Jésus pasteur betosa pasteur batindelenga ba question moko boye babi beaucoup plus ka basine bat bakoya so bocha bango maboko mibali bakoya raté mibali bakoya na pas so pene mobali akoya omona ka moko mais église goza na 1000 personnes tantôt 900 personnes ya basi wana ndeka bando koya na bonction mais pourquoi mibali bakoya na pas ndé ba question batunaki le Saint-Esprit azana sexe Saint-Esprit Sorotangi même dans Joël chapitre 2, dans les derniers jours, je répandais mon esprit, c'est toute chair. Là, bazolo babi na ko répandre esprit dans autres nyos, atangi mobile, atangi moas. Soki tozolo babongo, le Saint-Esprit a poni sexe te. Batunani bakutana na Jésus boso, ce sont des femmes. Basi bafungula motema na bango pour recevoir. Mais mobile examinera nan. Oui. Yango ozokomona que la nzamba c'est la kabasi mingi. Kemibali. Mais mobile soka ndemele Christ esili. Mibali pe bakweyaka. Mais babi mingi te minka sobo cheka recevoir basi tout. Même mibali pe basimba makana onction du Saint-Esprit. Et l'obité que pour yo simba dans le Saint-Esprit au pouvoir si karapona mité basi bafungula motema yango mo plus que basi mingi pe baza visiter par nzambe ba mama nzamba pambola bino sika doza nzamba pambola bino question moko ya suka poto si c'est mission pour eleki kitoko mingi to moni bandeko na bino ba prophète bandeko na bino ba pasteur ba collègue na yo na le 8 mars ba osesa ba campagne le 8 mars. Est-ce que vraiment le 8 mars, Bokoki kosa la campagne toti? Na biso na église to kosa la vidéo ko anata. Campagne le 8 mars pour na ba maman. To koki kosa la ngote. C'est ça biblique té. Té ça biblique té.
Yo déjà la formule de jeunesse apocalypse na telemeli ba mama te. Mais ça eloko moko eza mondial. Monde nde mutu etie date wana. C'est date wana oui. Soki toko célébrer ngo eza célébration ya date. Date moko ya mondial. Ya ba mama. Je comprends ba pasteur au bosser dans ba campagne. Ah. Bango ba yebi hein. Sur place bazuli versango. C'est que ou bien ça ba maman pose ka mabonza na journée pour ba osale belé. Ou bien et tombé karake atie mabongisi ya le 8 mars. Pour so baté belé. Et ça soka tie pe mabongisi ya le 8 mars. Ba action na zo sala atiango le 8 mars. Atiango na pensée ya mondialisation te. Attends, on a pensé en Zambé, c'est pas mauvais. Oui, oui. Soit on a pensé en Zambé, c'est pas mauvais. Na te meli ba maman te. Ozo mona le 8 mars. Ba ko ke ça le kobo. Mais ça journée ba maman. Mais ça journée ba maman. Et c'est pas go c'est kobo te pas. Jour wana eza mabe eza interdit. Sida pezo kota. Le 8 mars. Est-ce que ça journée en Zambé? Mabala ezo kufa. Mabala ezo kufa. Pona mbongo ali puta mama yo mtozo yo kanga. Na ena kombo. Kombo la prophète. Nazo kombo la. Date le 8 mars. Et ça date more spéciale était pour na Yesu na biso. Yo za chrétien. Chrétien kolanda biloko anate. Ba Saint-Valentin. Oh, toko zwango. Saint-Valentin aussi mango lelo te. Toko zwango toko lobela batuke. Eza biloko moko diabolique. Ça sort purement de l'enfer. Eza biloko moko satanique. Soki eza biloko en Nzambe. Pourquoi pas beaucoup ko glorifier Nzambe? Soki eza biloko en Nzambe. Ba hôtel les autres dans la 8 mars pourquoi? Plein. Ba masanga komela. Ogobo manga lelo. Ogobo manga bato. Papa bomayo. Maman pasa ni abomayo. Parce que yo kapi banzembo wana. Oh toza na mokili papa. Toza na mokili. Tozo yoka. Toza na mokili papa. Na ko kozala hypocrite te. Tozo yoka ngo. Frère Fali, frère Ferré. Babi toza na mokili. Tovani na mokili mais toza na mokili yote. C'est que mutayoka ka babiloko wana. Ba pasteur beba ba tina yoka ka bango te. Ah abata magana chambre. Abata magana chambre. Papa, atchenze ma Fali. Atchenze mo ya banzemo nyoso. Ya wega héritier. Ngawana ngai abi bakaka libanda. C'est to pesi pasteur de Inisi Gazo bike non. Ba kuba yebi pesi ba kutana ka ba mela. Oh bayebani papa tobi mana hypocrisie. Tobi mana hypocrisie bayebani. Hein? Bayebani bakoma komatisa ba jeep ba vitre fumée. Bayebani sika ba mikie. Na yebisi yo. Papa, toza ba frère. Comment pasteur ezaka kombo. Comment prophète ezaka kombo. Makila na mai na nzoto ezosa. Toza ba frère. Toza ba sentinelle. Papa olongwe ki sentinelle okomi vedette. Olongwe ki sentinelle okomi vedette. Yoza vedette anan. Vedette eza Yesu Kristo. Ngana beta ba plein stade des martyrs. Batunde ba bongo la mitema. Ton no kuta de milliers de personnes na lola. Poto ndima yo ke na nzela na batu ba bongwama. Prophète, question moyenga chef de l'État akabara abengaka ba prophète nyoso ba pasteur na stade des martyrs ba sambela po akabara mboka na maboko ya Nzambe. Est-ce que vraiment mboka ekabamaka to ekabamaka na maboko ya Nzambe? Pour pas si tu siko tozaka na pasi. Peuple o ekabami na maboko ya Nzambe. Bible lobia. Nazo pamola notre président. Président Fati. Bakita ba mata. Na ina makamba politique te. Mais horloge ndenge zotalis. Bible lobia celui qui bénit Israël sera béni. Celui qui maudira Israël sera maudit. À côté qui na révélation, à qui na terre sainte na Israël. Azongisi relation. O mobutu akataka. Eza prophétique. Batebe ba boyango. Eza prophétique. Yango moni mobutu azaka rejeté parce qu'il a rejeté Israël.
L'air Fachi a eu sa relation avec Israël. Yango mona nzamba zo protéger. RDC botal avant tozo ke nango te. Tozo ke avant il y a élévation. Élévation oui. RDC Bambo Kebele ekokima. Bambo Kebele ekoya kovanda na RDC. Et kimi bambo na bango ye. Eza profession zo. Kala mingi te. Nazo ebisayo. Bambo Kebele ekokima. Bambo kana bango ba ya kovanda na RDC. Va même na mindele ebele bakoya kovanda na RDC. Bakomo tonga. Na ebisio RDC Congolais zala na confiance. Kala mingi te ngana kota makamba politique te. Na yepe pona makamba politique te na zape kuna te. Ata mukolo moko mona ngana makamba politique te ponza ma pesinga permission te. Mais na lina ebisayo lingambo kana yo. Congolais lingimbo kana ete. Ennemi ya Congolais a Congolais yemoko. Na maloba mabe. Azo combattre mboka na ye. C'est un message, bolanda vena bien. Congolais, lingambo kana yo. Yo moko ozo combattre mboka na yo. Tika ko combattre mboka na yo. Ozo ke ne kota na babiro mususu po mboka na yo ebima na libulu te. Po batinda ba donte. Ozo ke ne combattre mboka na yo. Po mboka na yo ba ouverture salamate. Mais Nzamba telemi déjà na mboka Congo. Nzamba telemi na mboka Congo. Congolais yoka. Yoza partout. Oza na Europe. Oza na États-Unis. Congolais yoka. Nzamba telemi déjà na mboka Congo. Biso toza bato to sa la ressentiment te. Toye pete poto ko glorifier mutu moko so mutazo sala malam to lo ba sala malam. Sa malam. Soki pazo sala mabe to ko lo bazo sala mabe. Ngana ye pona makamba politique te na côté évangile mais na lingi Congolais lingani ne mboka na yo. Merci beaucoup prophète Pichu. To comme na presque émission na biso betablo kalenga biloko thème na biso mukolo lelo. Ezalaki qui t'a vendu pe batem esilité batem eza tellement ebelé to bandoro yamba prophète na biso Pichu toso la par rapport batem ebelé par rapport ba sujet belé aux en posa au contacter prophète Pichu en pe sa numéro na kalaminte awa frère na biso pesa biso programme ba programme ezanderi nini église eza wapi ou se présenter pe na bato nyonso bota la biso na kata la Rendinga TV chaîne à vitesse chaîne ya actualité to kozala béni. On a baïki mususu. Il y a l'église. Adresse ezali na commune ya Mongafula. Nous avons quartier Mama Mobutu. Na référence Matadi Kibala. En face, il y a Liota avenue Salem. Il y a un garage. Donc nous avons l'église ezali wana. Et tokozala vraiment na bosenga na bino ngai komona ngai oui pesa komona yo Beni Wanika quelques salutations na open na bato ba la biso pe maman ko merci beaucoup na pesi mote na la visionnaire de l'église Christ mon absolu maman Jenny Panzu maman me respect na pesi mote paya son mari aussi pasteur Ili na pesi mote prophète glorifant la prophète Pichu Azalangaï, la Pessimote, la prophète Rigel, et tous les autres, la maman Lydia, toute l'église, tout ensemble, la frère, je vous salue, frère Freddy, tous les autres, je vous salue, la Pessimote et la famille, la Libota, ma soeur Tania, ma soeur Letty, Pessimote et la Batunyoso, Zambé, Apambola Bisso. Merci beaucoup, Ndekona Bisso. Prophète mot de la fin na yo numéro no ya contact na bato so bota la biso Nzamba Pambola na biso mabanga na ope oui Nzamba Pambola biso numéro na nga na zo pesa plus 243 99 71 15 au bandela ngosusu plus 243 99 71 15 441. Au bandela ngosusu na suka plus 243 oui 99 71 15
441 numéro ya WhatsApp ya ngwana Ernios Rosana posa ya prière Rosana posa Bareket numéro na biso ya ngoyo Nzambe apambola bino nazopesa mbote mingi na flamme de feu moi so Nzambe azo salela la prophétesse Jenny Panzu Esaïe 49 toujours moi so yo mbote na pasteur Ridi Mafwana Nzamba pambola bino couple Nzamba visiter bino Nzamba zwa lokumu apesi mbote oh na mama na biso kunga mama Kato kunga de Atlanta dans Atlanta na mboka États-Unis to pesi na pesi bana na ngani aux États-Unis bana nyonso États-Unis na pesi mbote Nzamba pambola bino Nzambe a visité bino na mama Jolie Nzamba pambola vraiment batu nyonso na mboka France bano bazaka na France bana nyonso na bondela rapona bango tellement bozé belé vraiment Nzamba pambola bino mikolo koya to kotanga ta bakombo Nzambe apambola bino Nzamba zwa lokumu to soki yeso miyelite to koleka lisusu to annoncer la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Tobosani programme église, programme église des Andeni frère rapidement pour ton d'être aussi ça. Programme église, nous avons la culte matinale lundi, mardi, prophète Bayam Makarasima à partir à 6h. Jeudi aussi, mercredi, nous avons la culte Nabiso à partir à 17h, culte Nabiso Yakoma. Vendredi, nous avons la culte Nabiso au vendredi miracle à partir à 17h, 19h30. Le même aussi les mercredis. Samedi, nous avons la jeunesse Nabiso, jeunesse strictement absolue. Et on aura 16h juste, 17h30. Dimanche, nous avons la culte Nabiso, l'adoration de louange Nabiso. Et on aura 9h30, 12h. S'abonner toujours dans la Rendinga TV, chaîne invité, c'est chaîne actualité ou en tout cas prophète Nabiso Pitu Zoka donc tozaki na ye to solo li ateiba na Nzambe alobi ba vérité alobi kaka ba vérité na mboka na biso so tozana ba prophète ya boye Congo na biso ko kende vraiment liboso asambeli pona Congo asambeli pona ba abonné na biso nyuso na kata la Rendinga TV mutu na mutu azui lipambo na ye mutu na mutu azui guérison na ye donc voilà bo s'abonner toujours na kata la Rendinga TV bo commenter bo partager tikana vani sa maman la Rendinga Moulin Vencedor moi ça makasa longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la Rendinga alonga bango bakisa ke lisut nani la japonaise 5 fois maman plus que lenga mokili bimasu ki pembe okumbaka bakoko tikana vanisa mama Kato kunga de Atlanta la beauté de Atlanta tikana vanisa igoko autrement dit Yolani Mombele 4 fois maman tali monso kumisinzambe quelle beauté quelle taille quelle fraîcheur tikana vanisa mon vieux boss adosenga maître sengi kinga sent toujours motomoko bien l'impérateur azaka moko na kombo ya Tarzi Kingi mona Dallas ya solo na pesi moto na Tarzi Kingi mona Dallas ya solo papa Versas Kolo Versas ala ta griffe musuti kaka Versas na Versas tikana vanisa Antonio de Bundes l'impérateur azaka ka moko na kombo ya Antonio de Bundes na peso bambo ti peso zali bo s'abonner toujours na kata la Rendinga TV chaîne à vitesse chaîne actualité restez toujours branchés na kata la Rendinga TV pour bon mona ba prédication bo émission ya bo esilité car ndenge prophète alobi ba émission za tellement belé ya ba sujet tellement belé tozana ye pe tozaka kana ye toujours na kata la Rendinga TV chaîne à vitesse chaîne actualité merci beaucoup aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la Rendinga mama ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na mona kite tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la Rendinga.